Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous avoir nombreux connectés en ce net moment, en train de me suivre de partout dans le monde. Excusez mon retard, ok, permettez que je revienne rapidement sur les obsèques de l'artiste Gigola, le frère biologique de l'artiste Ferregola, qui nous a quitté dernièrement, n'a débriefé quitté Nasa qui l'a AFT, je suis pas revenue dessus, pourtant j'en ai parlé. Alors en quelques minutes, bato bakomenga batuninga de normal matanga, bato musubaye, qu'est-ce que tu as pensé du déroulement des obsèques, la présence y a fait Rigola, est-ce qu'à ça l'hypocrisie, est-ce qu'il était vrai, pourquoi on dit Gigola aussi rapidement, alors il fallait quand même laisser la famille souffler, prendre quelques jours et puis venir donner son avis, n'est-ce pas, surtout que dans le moment où on a des connaissances biologiques dans minute à Côte d'Ivoire pour répondre à l'activité donc matin les autres continuent, il y a 40 journées balobaka, mais je vais rapidement donner mon avis, likez, commentez, partagez rapidement le lien de cette vidéo. Générique. Les femmes rêvent d'avoir un yoni clean, propre, mais surtout qui ressemble à celui d'un bébé. Voilà pourquoi Maliane vous propose les yoni perles. À usage externe, ça vous aide à régler les problèmes d'infection à levure, vaginose bactérienne, décharge vaginale odorante et de couleur anormale, règles douloureuses, endométriose, syndrome ovarien, polykystique, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. À seulement 35 $, mais vous allez rajeunir votre banlieue de femme. Vous allez l'aimer plus que jamais. N'hésitez surtout pas de faire un tour sur le www.maliane.com. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Tous les jours, une belle demoiselle doit utiliser le Yoni Wash de Maliane. À usage externe, ça vous aide à combattre les mauvaises odeurs, les démangeaisons, les irritations, prévention des infections, sensation de propreté et de fraîcheur après l'utilisation. Je vous laisse consommer et savourer sans modération ces gels intimes de Maliane. C'est sur le site le www.maliane.com à seulement 10 $ et vous avez une journée embellie. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je viens vous parler de TapTapSend, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaitez envoyer de l'argent vers la RDC ou encore le Congo-Brazzaville, c'est simple. Téléchargez l'application TapTapSend sur votre iPhone ou encore votre Android. Allez dans transfert et sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert c'est de seulement 2,5 € ou encore 2,5 $. Ok? Et une fois que vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer, rassurez-vous que la personne à qui vous transférez de l'argent puisse avoir un mobile money, c'est-à-dire M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et quand vous allez vouloir transférer, rassurez-vous d'avoir mis le code promo demeure. Oui, avec TapTapSend, le code promo c'est demeure. Et vous envoyez. Cette personne pourra recevoir cet argent partout. Elle n'aura pas besoin de passer par des agences de transfert. Il suffit de sortir au coin de son avenue, chez les cambistes, chez ceux qui vendent des crédits. On pourra l'aider à avoir cet argent. Ok? TapTapSend, le moyen le plus sûr et fiable à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et vous êtes servi. Voilà, donc nous avons tout à l'heure, on a fait ça à Vinanga, il y a histoire, il y a artiste Gigola ou artiste Kibiso. Alors comme nous le savons tous, Gigola est un frère biologique, il y a artiste Ferregola, artiste Kibiso dernièrement, suite à une très longue maladie qui a duré plus d'1 an. Et d'ailleurs, il a été sanctionné dans l'orchestre cher et à grand frère Naïsi Babandek au travail Jet Set, carrément négligé, abandonné à lui-même. Soutien à quitté ni comme t'es pas ba collègue mais musala la famille et tout à pas grand frère mais Orligola oyo a faire partie na bateau ba contribuer qui va soutenir qui va accompagner qui Gigola pendant ba dernier moment na et tout ça na maman na moko biologique mais pendant que
Gigola Koufi, bah révélation quand même, il y a Somo et Salami, donc qui va voice moko terrible, qu'on dénoncer le fait que déjà Ferregola a abandonné qui petit frère parce que bah comme il y a un conflit, mais également bah tout le monde bah accusé qui Ferregola cause la responsable de la liwa à Gigola que y mutalia qui est mutaranda qui est malade, ce genre de choses un peu mystiques surtout que les mon peu biologique il y a un bango moko orligola aleka qui est une émission qui ko confirmer babilo kwa na kutaba ki azolongwa pe famille pour ma beza makasi na kati ya famille et il y a des voices ya gigola opebimaki otozo yokaye ko relater vécu une situation traversée na famille na ndeko na ndenge ni pas qui pas abandonné ba qui pas kaete tout ça donc qui ba voice wana nyonso est stressé et choqué et celle pena que ba banga ba ka somo ba banga nzambe ba et tout quand na nzambe makasi parce que ba famille makambo ebele. Et puis boye biso za famille na mwana mutu mo soit abonga makasi soit aza musicien donc mutu bibe meyo so na famille mutu to akufa mare bo ke senge mbongo na contribution pour kunda mare ke bo obligé pe que mbongo ngo za libele ko ya batu nyonso mais bo kanisa pe ka ye pe mutu ali donc faire alia ki to alia ki digola te nde mutu na ozo ko intéresser batu ebele na minute na kati ya communauté yango lelo bakundi makamba qui Ferregola a été présent bato mosusu batuninga vraiment demeure Gigola ngo tenaki ete bazalaki wana mpona ye te mais baweleli mpe kofunde ye mpe mbangu et Ferregola azalaki présent. Est-ce que Ferregola a été vrai na baobsèque est-ce que aleli ndeko nini na ndenge ya solo to asali kaka akosa leka pour approuver biso et tout naza tout à fait d'accord na réflexion oyo eye ya koloba ke bakundi Gigola précipitamment parce qu'on a peine à prouver que Zaki vraiment préparé tenté il y a gens à préparer et tout après vous savez Gigola belé makasi donc qu'on repousser bas jour pour nous préparer les obsèques autrement et n'y a qui n'ont et rendre éviter donc mais j'ai trouvé que c'était précipité après on me souhaite lobby que des bakundi mango ils a peut-être pour un bon balikage bon anyway nous à Koufi Ferregola roulé qui n'a pas il était mutu azwi décision mpona bakunda lekini ye ete mutu azwi décision mpona bakunda lekini ye bato bazwi décision eya bamikolo ozomona yani ku déjà olia leka une émission et kolela mutu koorganize basec ezaka décision batina mutu moko te amoi ke bino soboza na mbongo te mutu abimisa mbongo nde azwa décision mais wana bavandaki famille mobimba basololi se mettre d'accord que bakunda ye akepe manaye na kimia parce qu'il a beaucoup souffert pendant un bon bout de temps. Alors, tout bête à l'issolo, il y a déroulement, il y a des obsèques, comment est-ce qu'ils allaient qui organiser. Batu ba poser ba question, koluka komona ba wera, koluka komona ba boye, koluka komona ba boye. Ngana banza que batu mususu bazaki surpris te komona ba présence misusu te na matanga wana. Na oké que basale ba liste membre batange ba biso, to ya matanga te, etc. Après moi je suis pas au pays. Et déjà, même quand je suis au pays, bon, on a déjà pratiquement pas na mamatanga batu. Son aya qui n'est vraiment comme exceptionnel, par exemple, na matanga Diana Makila. C'est très rare, bon, on a na obsèque parce que je considère peut-être nazo occupé ou quoi et tout. Et puis j'apprécie le milieu au nord de l'école. J'ai trouvé ça d'abord très bête, très débile et très bas de faire des vidéos comme ça, de nous mettre dans les listes, laisser le qui parle à gauche, ceux-là qui parlent à droite, on s'en foutait complètement de votre avis. Pour ceux qui Thierry était au pays, moi j'étais au pays, BV au pays, tout l'ingé, tout s'organiser, tout y a bolingé, tout ça les deux côtés de fait. Parce que maintenant, les si quand on s'en rabat désordre, peut tenir tout y a pour toi se moquer na ndeko atika kibiso to nya ki to ko se recueillir parce que mutu nyonso aza na cerveau na mutu na ye alors ko se recueillir fa liboso ya mémoire ya mutu atiki parce que yo tika na bo moleki wa kufi na valeur que fait à un moment donné bo ba ko dissocier ba makambo heure ça polémique na heure ya ko zala pena réfléchir et puis poser dans la tête beaucoup comment ko zo n'importe quelle situation bo c'est lango ba buzz. Et je trouve ça très bas. Je trouve ça très bas, je trouve ça très con, je trouve ça très débile. En fait, toutes les formes des trucs, n'a vraiment no sens, you know. So, tolinga to ya so fait to ya avi na bino linga complété. OK? Alors déroulement ya ba obsèque, ba absence ya ba artiste mususu na matanga ya Gigola, déjà de son vivant.
il avait forcément des rapprochements avec certains artistes et avec d'autres pas avec un bon terme. Yemo déjà en tant qu'artiste avec un binemi na ba mastanae na ba binemi ou peut-être genre le quoi grand frère na un musicien et puis non seulement ça na travaillé en orchestre nae automatiquement ba vu musu surtout ba collègue musu la musique tozana bango en bon terme. Donc na binemi na ba binemi grâce à grand frère nae donc ba absence musu eza nango normal mais ba musu ko bazaki en bon terme nae o ba ya quitté peut-être parce que bazaki na occupation mais bon moi le quoi artiste le quoi Fally Ipupa ou azaki proche na Gigola te mais le fait que Gigola banda ko respecter a hésité te ko présenter ba condoléances même si ba comme ça qui en polémique donc voilà et batu baluki ba wera batu baluki ba boye batu baluki ba boye faire Gigola na matanga batu belé pa ya kapete et fait Gigola na matanga batu belé pa ya kapete et pas za bon temps mapena batu no sortité à présenter rappel ma condoléance na artiste belé te to robimisa liste awa to rotanga pe bomona que na oya présenter ma condoléance te o ayate donc le fait que bato wana ba accompagner te na ngonga na ya matanga OK ils ont donc ascenseur ou ba rendre au fait donc peut-être que moi ba kufele être cher ya monaki inutile mais à réaliser que tant que pour kufeli ndeko aux appels a besoin bato ba rolela na yo ndeko wana surtout que yaza apota makasi alandisi akufela ya na novembre akufeli sous na avril bozomona yango wana toyeba ko dissocier ba guerre en musique na ba problème réel ya vie bomona ba ivoirien bazo évoluer parce que bango bazalara guerre en musique et à showbiz bosala ngo kuna mais tant que ma likambo mwa bango tout bazana pour ndeko na bango bakoza bayoka na atene lo mo be concert à moningo mona jamais ba lancer message à boycott jamais ba sala boy bazawana les uns pour les autres ba activité au mona monto to prêter main forte les que aloko les activités des mères le roi ayoka na peut-être na Fally donc ande na boy ata bengi sibiso ba artiste tunga na ya te pas petit à Fally non la Côte d'Ivoire ya rabongote au mona activité ya réel chiné mais malgré bayoka na peut-être pas na Serge Beno mais batu ou peut-être Didi B batu mususu ba peut-être ba petit à Serge Beno là Emma Loès Emmanuel Keita bon tala nyonso wana te ba parti pris ba ya prêter main forte mais biso to komi na mentalité ya ozala na maturité wana te et ko dissocier ba situation où ça que awa to rozala te a to représenter ba condoléances a to ko s'abstenir non to komi mur te na niveau wana eze loko faut corriger donc absence ya bato mususu eza raisonnable na ndenga ba guerre mais soki siko okufeli moto réaliser que balela matanga yo mote ozana besoin bato baya kolelisa baya okabolama wana yo donc dans ba situation où ezokoma ezoservir pe ba mort de leçon comment est-ce que bayambi bato comment est-ce que ba organiser matanga nandimi te que Gigola soka azalaki simple musicien moko boye akileki affaire te balingi bakunde peut-être na bacondition wana à moins que ezalaki bato bakotizaki baprêter ba main forte mais lokola aza mpe esufi leki affaire egola nde baye kotia sikoyo bamoyen tout oyo bakoki kotia pour ke bakunda ye na honneur bamastani bazalaki bakaboli mawa balelisi mpe bato famille na ye mwasi na ye bato tu bayaki baleli vraiment Gigola bato bakundi ye na honneur bakundi ye na bameilleure condition eloko tobande kozela esalama kaka yango wana la famille face au départ de Gigola est-ce que tiki trou est-ce que balie ya solo balie ete ba révélation na bakoswana na ba problème nyonso babimisaki tango gi abeli na tango gi akufi répercussion nango ezala nini bomoni nde toza boye au-delà ya ba penchant moto aza moto atel tozalaka pe rationnel tozalaka pe structuré dans la tête nalobaka toyebaka eloko oyo tokosala lelo pour que lobi tozala na du mal te ya se regarder dans les yeux to se mettre face à un miroir choc esalisaka motu moko eloko kocontrôler te Gigola pour qui beaucoup ont pris la défense bato baye komisana makambo okutu ekopanza famille pourtant les mêmes choses wana oyo bolobi na réseaux sociaux ekosalaka ndenge booloba na réseaux sociaux boye bokoka su kotalana te bokoka su kolingana pour de vrai te bokoka su kocréer solidarité te bozala su bien te bokoka koréparer te parce que bolobani makambo na média oyo est frustré et ata boréparer en interne le monde extérieur koeffacer yango na bamémoire na bango te ata bosenga na pardon lisu na YouTube
bato basengi pardon ka va bomisa mais olobaki déjà eza ya solo etiki déjà basekele ya mabe sikoyo nde danger ya makambo toyaka oloba na réseaux sociaux. Or soki bobebani boswani na kati ya ndako a huis clos entre quatre murs bokangi porte bavoisin bayoka te bato bayoka te bobetani boswani bolobani mabe lokola biso toyokaki te lokola mokili eyebaki te ntango bobongisa yango très facilement parce que image ya moto eza terni te réputation ebebi te ekoza mpe ya solo ke ndeko aliaki ndeko tel to moto boye nde aza responsable ya maladi to moto boye aza responsable ya lelo mais soki lobi moto wana bongoli motema achange asengi pardon atubeli la Bible nous conseille de pardonner même ata ntango boya opardonner wana bokovivre face ya baoyo bobimisi na réseaux sociaux ndenge ya na bafamille oyo existaka bana bayebi ke papa ya biso azalaka peut-être mouvancier to kabiliste azalaka pena moto époque politique ya makasi papa ya biso baza bato oyo peut-être ye nde moto akomisa ndeko na biso kizengi ntango mama ya biso aboti banda na zemi baoccultiste balakisaki to bato batunisaki nosi bakisi bayesaki mwasi uno aza na zemi oyo azobotana aza étoile ana chance ana grâce ana mambo ebele donc soki osakrifie kaka ntango abotama komisa kaka kizengi komisa kaka baba abebisi kaka motu déjà kaka ntango abotama omonaki babiloko nio epropulse donc nde eza na bovanda na ndako na bino na papa bino mo boye na kimokolo boye odécouvre ke ndeko na bino wana kizengi papa bino moto abebisa ye ndeko na bino na baba papa bino moto abebisa ye ndenge moto akomisa ye so ndeni asalelaka ye donc mbongo nyonso bino bondoki bapoto bovivre bien ndako minene baparcelle d'héritage nyonso boza nango papa bino abebisa vi ya ndeko na bino wana bafamille ya bongo ezokoexiste e bayebi baye kodécouvrir yango na bapriere basali badélivrance basali bamakambo tu papa pa tubeli bino nyonso na quartier wana bolekaka bayaka mpe na ndako na bango bomona mpe lupango wana papa bango akufi baleli ye mpe nde mosusu mpe papa bango aza en vie ntango baobala papa wana moto aolia mbongo adote me bayebi ke papa wana papa bango nde aza responsable ya makambo ya mosusu ekomela bango na bavie oyo papa biso abima na ndeko na biso ya mwasi parce bakisi na ye esimaki bongo abanda kotia ndeko na biso eloko na biloko toyoka bahistoire bandako bato ya mbongo ebele ebomi makambo bandako bato ya mbongo ebele bomona papa na bokesitaki bonjour papa bonjour monsieur bonjour chef lelo mosu alala ya mwana mwa mwasi ya mokie mpona bakisi na ye tosa te me toyebi yango te honneur ya famille eza touche te bayebi yango en interne wana lobi ntango esenga barépare ntango esenga bacorrige baoza na facilité. C'est difficile de vivre avec un scandale. C'est difficile de vivre. Lobi oleka na émission loba te ezaki sa kanda na loba n'importe quoi. Réputation ya famille baby, réputation ya ndeko baby. Parce que ndeko oyo aza peut-être personnalité publique aza na comportement mabe azo porter image ya famille mobimba. Donc déjà ntango eko crucifier bon ate eza ya solo eke déjà mabe. Il y a un problème mosusu esengaka boyebi ke eza réalité na bojera en interne. Pour après que vous ayez raconté tout ce que vous avez raconté sur les réseaux sociaux, biso toyoki, to apporter solution. Tomoni te na vidéo esika babambi fere mabanga babengani na matanga aye kaka. Encore pe baloba mutu so allié to ndoki alela mingi toyeba ndeni. Le mususu olela kolela lefe kayebi ke na lio petit nango kufi esambwisi nga mena olelo kaka. Po bato bayokela kaka mawa to olela ya solo koyeba ke petit nanga na zena kandano na banda solution souté c'est vrai to bebanaki na ndenga musala me ngai oyebi ke nga na lio te. Me babiloko nyonso ba voice na otiki babiloko nyonso elobami oyo nga na otika la vivre na baso na ne bembete ba mususu gi azaki envie alingaka loba te ezaka ba prophétie bato bapesaki nga ne na kanisa ke vie muto azali responsable ya liwana mba mususu alinga ya oloba pour la honneur en déconner mais na minute oloba ndeni na minute corrigeant ndeni et si l'éthical et coller faire automatique au kiti to kei to zone éthical wana baso na ne bembete na no démentir parce que orli so ba poser question yo makambo lobi ozaki en wapi mowe muto ayebisenga bo se ko mowe ya oloba yango babilo mususu toza batu toza ba humain mabe koko ozala la famille est sacrée. La famille sacrée so baninga mususu bakoya ko se lapider te na média pona ko bimisa ba problème na bango bino pe
beaucoup ko bomana raté parce que bino bo bomana entre bino bo servir dans monde extérieur mais monde extérieur jamais ko ça no makam o bon ba vivaka parce que pendant ko beta ndeko no faire biso to c'est la bénédiction so na fongole le porte ndako nanga otalo zo leka na ndako nanga na libota nanga o préférer ko ya ndeko no donc vous avez la sagesse la maturité pour protéger la famille c'est très important au-delà de tout j'espère que vous attendez au vanda et en solo là parce que ma kamba koloba ezebele boane bele en réparer liwa ya gi oyo esenga ke bo vanda bo solo là faire okendara poto futa billet kende poto esika orliaza esika Thierry aza esika soki pe Loïc soki manda na nywana mususu aza soki comment on peut comment moi kala bo soki Genovic soki soki esika owana paza ok na mama na bino bovandi bosani bosolola bwana makambo akolobana famille so ekomi déjà bazaza na makambo na motema ya mabe oyo banda ndeko no fere banda kala o te fere nda banda bande oyo nda bébé si bande ko bofanda boloba bo réparer parce que les secrets c'est un cancer pour la famille secret za lokola cancer pour la famille eliaka malembe ti famille ko se détériorer babiloko elobami pendant liwa ya gigola oyo il faut bovanda boloba soki bovandi bolobi te bana na bino bakoko okoma ba victime ya obino bo réparer te bana na bino bakoko okoma ba victime ya obino bo réparer te parce que bana bayoki bana ba internet gi atiki bana orle azana bana Thierry azana bana eza Thierry Richard oya mususu anaza bana frère azana bana bakola bayoki bana frère esali bondeni komona tata ya bana tata ya bana ya nani papa kutina ba orli ape na bana esali ndeni bamona ke papa ya ba cousin na bango orli aye kobimisa papa bondoki na internet esali bondeni koyoka ke voice ya tata leki na bango gi ebimisi tata bondoki na internet boza sûr que lobi ba ovanda ba otala na bien parce que biloko biso ba parents to salaka to yeba te ke koma na ba répercussion na bana tozo créer mabe to créer ba démon parce que bozaka na facilité na internet to na problème l'internet to na problème bozo bosa na ke bana ba otala ba oyoka ba omona lobi et comment bano na bano ba yoka na te bano na bana ba solola te oh ba cousin biso na Afrique to yebi cousin te biso na Afrique to yebi ndeko lobi bozala te bana mefo ba lingana ba se soutenir ba se souder ba sala vous et comment nous on va vous aider notre papa était sorcier on n'a rien à vous donner to suka na likambo wapi bo fanda bo sola bo réparer nganda kuna so ba yokolisa nga mwaso koko na biso na mwaso baza koloba même soko sa prière sala prière osambela pona ba oyo ba koko basalaka ba mama no basalaka ba kokolo basalaka oyo ekoki ozanga ba répercussion tina bana parce que na babilo musu ba parents na biso ba réparate ba koko na biso ba réparate tika la bongo il faut ko sengela mo miséricorde ya Nzambe soki te omona bana no ba vivre le mo boyo comprendre ah bana nga bondeni nzoto eza babiloko ba ancêtre basalaka ba réparaka te alors soki avant dans ça ba prière à ba repentance la miséricorde dans Nzambe pour na biloko bosaka bo réparaka te quand vous êtes en vie réparez ne réparez pas que pour vous parce que boyo oyeb cette réparation na YouTube ne réparez pas que pour vous réparez pour les enfants pour la progéniture sikoyo ndeko faire ekola ape kuna na Côte d'Ivoire français ke ezongi na lobelo ni mission mususu na bien préoccupation na ngeza boy siko oye kolela muntu oyo balukaki yo po aider osalaki eloko te kando oyo kangaki ti mutu akoti mabelo bozongisa orchestre benga ata na telefone kobenga oboko benga somba ata aspirine dolarine paracetamol okangaki motema ozotela maladi nini na kimusika sikoyo ntango otelemi oleli bambongo nyonso otikali nango otika l'éternel te baacte mosusu ezala malamu topozango moto aza en vie bomoni honneur nyonso bopesaki ye alinga akufa mie lisusu ampe makasi oyo ezalaki ke bopozaki wana mpo na ye bato nyonso batondi wana gigola ne chercher que ça à sentir que bato baoporter à cœur que bato balingi bato baosoutenir ye que bato baza wana mpo na ye
que batu bazo ko aider à survivre à bika à salabo mais boza kite bino nyonso mais tande boye boleli tolemba ki ote bolemba ki ye parce que non to kite que ba fan ba musicien faire rigola ba cotiser mbongo ba kende ko tali l'hôpital to kite mais bomona ka yo konda bokoti studio boyembi boza sûr que musique na bino e apaiser mémoire na boyembi ni betaki bakara gigola tolingaki yo non, ça sert à rien de crier on t'a aimé quand quelqu'un est déjà mort. Bolakisaka bato amour quand ils sont en vie. Organisez bobse kitoko. Mais ceux qui bolakisaki amour wana vous étiez là pour lui ba mbongo nyonso bosungi akota sa mabele. Ceux qui ezaki wana pona ye boza sûr kalina peut-être à vivre encore à 2, 3 ans, 4 ans de plus. Ceux kazaki na ba moyens appropriés. Boza sûr kalina za la bien te. Bon, c'est confort, pour qu'il est bien. Mais en se servir en angote, peut-être ces moyens pouvaient lui donner 10 ans de plus. Si vous tenez autant à lui, on a un discours, on a un mission, il fait beau démontrer un de son vivant. Ça sert à rien de démontrer de l'amour à mort. Ça sert à rien. Elle ne vous fait rigoler. Les qui n'a eu moi na ya maman na yo. Et ça leçon pour na batuni ensemble. Baokanga bino bandoki te ndenge nini soki moto azalaki envie azoluka aide bosali eloko te mais ntango akufi yo wana otelemi mwasi no akangi kashne ntina misu bana no mpe baye batie bakashne yo mpo yo otelemi ozolela mwa ya misu osi okomi rouge fe rigola. Peut-être on pouvait éviter que na période oyo ozalaka opréparé okeyemba na Côte d'Ivoire olela ndeko na yo ou bien bakundi epe mbango mpo epermettre ka fe rigola ke esa baactivité na ye na Côte d'Ivoire etie na retard te. Yango babi bakunda gimba eza kitoko te toza bato mabe kokoya mais mabe koko kanga mutema ya mutu te okangi non yango boko accusé peut-être à tort et accusé peut-être à tort mais soki pe makambo nyonso balobi eza vrai mutu atikala libanga aza te bato balia bato na baepoka bapapa bamovansier bakabiliste oyo baepoka bapoliticien bakalakala wana bamusicien bakalakala wana même à l'international na bamonde bato basala mpe basacrifice baza oyo epesa evi éternel aza te donc ngakutu atango baesinga moto alie 700 personnes ota oyo wana ndako ezika mpo yo mpo okufa kaka finalité eza kaka yango tozo espere kaka baaccusation oyo ezala force mais eza kitoko te il est possible ozala na succès kaka na nzambe oyembaka kitoko oyembaka mpe kaka bien tala nango mpe kaka basuccès koprouve ya kosakrifie bato eza kitoko te tozo espere kaka nyonso oyo ebimaki eza faux soki mpe eza vrai bosenga mawa nzambe boluka nzambe ya solo ok boluka nzambe ya solo mpo eza mabe makasi eya kitoko te tozo espere kaka eza faux mais le plus important matango eleki bien makambo nyonso mpe eleki bien eleki dans le calme faire pas voyager babazé bate na baoccupation na bango ya orli oyo bamakambo eleki film d'horreur na obangise ondie bandi baclip ya Michael Jackson Thriller eza problème te oyo olobaki mais ya orli yo nde oza mwana mobali ya liboso yo nde oza mwana mobali ya liboso alors zonga motema nsima lokwa yaya tia ordre nde mokolo efwa tia ordre yo baleki bakolekela yo te tia ordre ndenge mokolo akoko otia ordre nayoka bato kokondane noli na seki na mokili oyo nde bato balinga exclusivité na place noli ntambo bolinga botandra micro média eza espace moto alinga s'exprimer soki moto alinga aloba likambo eza na motema na ye asengi aleka na émission aleki na émission du moment kafingi te moto aza oloba na azaki yaya ya bafere bolinga noli asani kutu moi j'ai aimé noli apermetaki orli te atelemelaki sur tel point akondamnaki azongisaki face à baresponsabilité na ye voilà quelqu'un qui fait une très rare sont les fois où na sepela na démission ya noli moi ba moko mibale là il était très correct alors botika ba légèreté koya na okaki ba marque table ba ekoloba soki biloko nini etc ya marque yo kutu osala kombo mais okoma na osope kosala biloko moko tozomituna kaka
bato ebele tokomo respecte mioka mpo boya mikolo mpo bosala kombo mais moko bilo mosusu bosalaka eya normal neti bokokondane noli te asala mosala na ye correctement responsable eza marque eza likwa bake azalaki na eta ya bien te akoki koya koloba te etc sikoyo moto azali na besoin oloba bokanisi so noli aboyaka alinga aleka chaîne mosusu te so noli aboyaki alingaka aleka na chaîne mosusu mais au moins noli na ndeko wana mosusu ya mobali bagéraki ye bien alobi makambo oyo alobi sikoyo voice oyo ebimi soki etangami kaka makambo ebima na voice wana ebimi problème eza kaka ke ya orli asaleli ki aîné de famille te Jean ameki un peu kokanalize bamakambo akende nango mabe alors ya orli moko ya mwasi akufaki ya mobali awuti okufa il est temps yo sikoyo na minute ofanda ozwa décision ndeko na bino mobali tia okufa bato mosusu baoloba te bazali même père te bazali kaka bacousin nde ntango akufi tozokaka bozalaki mpena même père alors mabe elobani mingi mabe esali mingi bovanda bosolola bobongisa famille nyonso ezalaka na baproblème nango bile mosusu ya bino eza eloko te face ya bafamille mosusu nzambe apesa bino kimia tobazakilaka evi nanga mpona matanga gi apemaka na kimia to osala nini apemaka na kimia to osala nini me maloba gi alobi nayebisaki mwasi na ngai eza na bato mosusu ata lelo naza te soki akutani na nzela apesi ata mbote boya wana eza maloba ya mowei ye ake na bapota nini na motema me bino botika mwasi na ye te botika mama bana na ye te atiki bana toyoka teke bana ya gi banda akufa bokipaka bango te bosundola bango soki kutu bana ya fere mosusu badeti badavina baleka na internet ya papa akipaka bango te ezalaki deya soni toyoka yango te mpona bana ya gi botana na davina nde ayaki kobota soki davina azwaki encadrement bien est-ce que balingi basente bana bamusicien combien de bana musicien basente bango combien de bana ya bamusicien basenta bango combien de bana bamusicien basenta bango ata bana oyo toyokaka ke babota libanda combien basenta bango mwana jeba mobali wana bali mwana soki abali mwana kester bato bazobalana ti parce que encadrement ezalaki mabe bosala effort que mwana bana ya gi bazala na encadrement ya bien bolukela bango basolution ya bien tolobi teke tolobi teke boa multimilliardaire mais tolobi qu'avec les peu que vous avez boluka kotia bana wana na bacondition ya bien donc voilà merci na bino nyonso bolandaki live botunaki ya vi nanga bonne chance et bon courage basujet mosusu tokolebango et bolaki bokommente mpe bopartage massivement balien ya bavideo na biso donc voilà